Très chers abonnés de Yokani Télévision, nous vous disons bonjour, bonsoir. Merci énorme parce que vous avez vraiment fidélité Nabino, surtout votre amour inconditionnel na katia chaîne Oyo. Merci na réaction Nabino bo pesa biso heure nyonso. Ba numéro est toujours affiché pour na oni sazali na besoin ko benga soki osepeli na émission to na eloko mosusu nyonso wana ezali na se ko benga soko lingo le kapé awa soki pozali na besoin ko lekisa promotion et eloko na oni soko lekako. N'oubliez pas que en dehors il y a YouTube, tous à la rapé na espace na biso na télévision na FTV canal 61 et si kawa pito leka kamingi mingi mais soko raté biso na télévision olandi biso na YouTube pour na kun échange raté za en horaire té to leka na FTV chaque mardi à partir de 16h to leka rediffusion moko ezali réservé chaque samedi na 12h kuna epa yo pito leka kolekisa susu misala nyoso to sala na kati ya internet pour boye ba biso lisusu koleka surtout pour na bana Kinshasa parce que mingi internet za la pour na ba yo bazali banda ndenge balobaka donc yango na to sali bongo to sala deux poids deux mesures ensemble. Il y a solo quelque part, bien vous remarquer, je crois que déjà l'image parle d'elle-même. Dans un liboso, il y a une association Moko Boy va se présenter et puis après, Robeta di solo nino ba ekokuta na biso pour nato solo na bango na ko banda charité bien ordonnée hein to ke na ba maman te ba maman mingi parce que parité faut ezalaka. Bonjour maman. Bonjour maman. Kombo na onani? Kombo na nga Élisée Vico. Élisée Vico. Na kepe papa na nuna tout na pe kombo na ye bon simana zonga soki baye ko lukela biso nini papa bonjour. Bonjour maman. Kombo nani papa? Kombo na ngai Léopold Matouba naza secrétaire national et œuvre sociale de personnes vivant avec handicap au Congo. Je sais que Bomoni déjà que secrétaire national de personnes vivant avec handicap au Congo. Maman bongo yo poste na ezali nini yaso? Nga naza ambassadrice à lutte contre la violence faite à la femme. Et puis, naza protectrice, il y a bien, il y a des personnes vivant avec handicap. Protéger bien na bango ndenge nini? Bon, ba bien na ba valeur na bango hein. Ba autoza na bango na kati association. Ceux qui famille ils ont reconnaître yété parce que la plupart des personnes vivant avec handicap famille reconnaître penza ba capacité na ba qualité na bangote ba mona ki handicapé so ka azu des gens handicap c'est que asili azasuna tinate donc ba famille a bongonde to kenda ko défendre ba personne vivant avec handicap wana pe to kenda ko kutana ba famille wana ko yebisa bango basala ye moto batangisa ye basala Oyo, olobi lisusu quelque part que ozali ambassadrice na cadre nini oyo ba ko défendre la femme. Est-ce que c'est la femme handicapée kaka to ezali femme nyonso en général? Non, la femme en général. Okay. Na défendre la femme en général et si kawa puis moi c'est marginalisé et si kawa puis valeur à moi c'est banité na ko makawana pour na relaxer valeur à moi si. Yo mo na valeur ango. Bon, on va redécouvrir peut-être. Vraiment, merci beaucoup, maman. Papa, lobby, président national. Secrétaire national. Il y a un président. Mendange Itala Tridon Yangabor Songafier Wakika Dila Toko Dianfunu Kilango Kabatalanga Nyansi. Yaye. On a kati dans son article que nous continue. Makasi. Ndenge to vandi awa. Po batu bakansaraki, po babengo mutu. Il faut dans ma komi balé to misatu mais pour ma bengo mutu foza na mutu ye mutu esala yango to telemia to vandia wa liboso ya immeuble bozomona il y a personne vivant avec handicap il y a validité voilà siko yo poza oza pona na moni Ostak oye oye Ostak oye oye Ostak oye 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 na kotele mate sina bukana banda bomwana na kotele mate sina bukana banda bomwana yanga bora bukana zimela bukana. Merci beaucoup. Na kotele mate sina bukana banda bomwana ya solo yo pour sa personne vivant avec handicap ndenge ozomona ngai boye ata bato makolo misato baza ba handicapé anticipatif. OK. So na lobi ba soda toza ba blessé de guerre, so na lobi ba chauffeur. On a kutoke mo mbango parce que na kina banana na kotuna yo. Ba handicapé bino bo recruter ka youth bo tso yemba nzembo a ke na kotele mate et si na buka na banda bon mwana. Siko oyo azu handicap na kokona netinga nazo tambola tengu parce que na zu accident ya seulement
un an. Moutouana pas Ali, à quoi vous avez déclaré dans cette association? Non, aux a d'office membre. Avant que tu ne le sois, aux a d'office membre. Sérieux? Très sérieux. Quelles sont les conditions pour adhérer à l'association Nabino? Et pour adhérer à notre association, il faut que vous puissiez participer à 4 ou 2 réunions aux Amatea. Parce que Matéa, on a écouté, écopé, ça y est, moto. Oyebake, aux en a valeur sûre. RDC n'a plus de 450 ethnies. Mais, tous en a membres partout dans RDC. Et représenté partout dans RDC. Partout dans RDC. Vous êtes sûr que si on a démarré, on a ah mais au coup de Sakul Congo di Bayombe, Aza musicien Ayemba pas Kinsusumabiala, Aza jeune frère à Muyombe gauche, Aza Moko ya membre Nabiso. Sakul Congo di Bayombe. Nambanzangu au coup kuna Clovis. On a cité dans les villes, mais Kende n'a venu Tabora. Kende Nambanzangu n'a venu Tabora au Kuta, l'un des meilleurs Kadhafi au Kuta Clovis. Azo représenté Bino. Azo représenté Biso. Valablement. Très valablement. Ah, maman n'a zongi vers yo. Bon, papa zo loba. Est-ce que yo ko loba libosa papa? Non loba. Natuni yebisa ngai difficulté ni femme handicapée azalaka nango na vie. Oyo bino bo rencontrer comme les femmes bino bo yebi ko gérer na kati association. Ebele ko bandana ne bandeli ebele ya ba femme handicapée baza ba oyo batangi mingi te. Nini mtesali ke batanga mingi te avant. Yango nazoya. Wana nanu difficulté liboso tokutanaka nango na ba mabota mingi ya ba personnes vivant avec handicap. Batangi soko zaka mwasi oje handicap na kati ya libota ba négliger yo ba monike ato liambo libala mingi te. Po mobali ya kobala ya kozala te. Et deuxième difficulté ezali que première difficulté on est outa na mabota nde ko landa mwasi handicapé ti na société na vie na quotidienne mobimba. Alors deuxième difficulté ezali mwasi handicapé azana difficulté ya kozwa mariage à solo. On a ni kozwa mariage à solo. Qu'est-ce que tu appelles mariage à solo? Mariage à solo ezali ndenge mwana mwasi akolaka epa na bango akutani na mobali baye kobala ye officiellement o babenga mariage à solo yango wana l'état yebi nzamba yebi famille ayebi so mwasi handicapé azana difficulté ya kokutana na mariage à bongo parce que premièrement mibali nanu bazomona ke il faut nalinga mwasi handicapé na découvrir handicapé azalaka ndenge nini na vie ya couple azalaka ndenge nini. Voilà, pas mwasi handicapé on dirait tourisme. On dirait tourisme. Alors mwasi handicapé a eu chance mingi te ya kozwa libala ya solo ndenge na lobaki ne bandeli. Et difficulté ya misato eza okokuta mwasi handicapé azana bana ebele na ba diverses mibali. Donc mobali ya boti atikiye oya boti atikiye oya tourisme na batikiye ba tourisme na ba tourisme moi pas ko mukolo azaka yena bana na ye oya bokola bango na difficulté makasi et bana wana bazwaka chance bazwaki chance na kokoloba mingi na président national na biso oyo alingaki te bana ba handicapé ba traîner na ba solution nini bozela bango pe nini bosala rapona bana wana. Bon, nakati ya ONG na biso tozwaka nanu premièrement charge ya personne vivant avec handicap yemoko. Et soko ozwi charge ya mutu moko boye azana bana. Automatiquement ozwi pe charge ya bana. Et tozalaki pe na ba basi mususu oyo batangu lufu nzela lufu fungwami ba qu'est-ce qu'on a lufu ko se débrouiller mais avant ça bazalaki pa na biso na bana na bango to banda ozwa bango en charge. Sera bango en charge. Nani qui est derrière vous? Personne. Tous na contribution na biso ya 200 francs oyo eza na sima na biso oyo etambolaka na biso yango nde esalelaka biso makambo ebele. Mais à part ça toza mpe na bandeko mosusu oyo bandima kosigner partenariat na biso mpo na koede biso na bamakambo oyo etali social. Oya wana metomoni ona serso ya monene na loboko pendant que yo lobi que ba femme handicap vivant avec handicap solo te nya yo ezalaka ndenge ni histoire wana mwa ndambo relaté po to kozongelaka yo sima. Bon, na ba kanyo so exception ezanga te.
na kozala peut-être nazwi ngolu pa nzambe ya kozala exceptionnel na kawana nazalaki nakutanaki na mutu moko mutu wana monaki ke nakuti ye na mo eloko moko na mutu na préféré avanda apesa eloko wana na bana na nga nde nazwi mwa grâce ya kovanda. Oboti bana? Naza na bana. Combien boy? Naza na bana 10. Comment? 10. 1-0. Oui. Na mobali wana o abeti yo c'est yes. Félicitations à toi. Bamwela soki balobi totelema mpona nini tosikoukana makolo na biso bana bomwana tokotelema te. Tika boy 10 respect atonga alobaka na robota 12 bato batotuna ndenge nini kosala na moni dake secret dans un koto donc nazongi siko natuni papa yebisa biso. Comment travaillez-vous pour que vous rendre bateau responsable, autonome? Parce que le fait de venir à chaque fois, il y a une manière, il y a dépendance au Borotika Bango. Mais ni le rapport que vous comme autonome. Et puis, force à moi, vous avez un nini, bateau peu, vous avez un binondé, vous avez un sunga, ce qui passe, qui va sunga. Coup de chapeau à celui que j'appelle Waki Kadila, l'homme de 100 ans. Waki Kadila, il a vacciné. Amizalela. Amizalela. Voilà. Ayokaka Pasi. Comment on a handicapé na balabala ko tanda loboko. Alors fini cette histoire. Handicapé Oyo Alingi Basungaye Ayanosfak. Œuvre sociale de personnes vivant avec handicap au Congo. Et de vivre en Dengenini. Nous avons un bureau où je chapeaute. Et tout ça, to formaka handicapé na fabrication de craie. To formaka handicapé. Craie ba komela na tableau. Craie oyo ba komela na tableau. Craie ya calcaire. Craie ba komela na tableau. Et to za na bato oyo bazwa formation ya cordonnerie. Soka sali le sapato to li papa. Yo moko ndima te ke muto kaka bukana. Iye yo na sima. Muto ala kisabiso. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. So na yena sapato ko sa yena nga. Très bien. Donc to le kilo kala mingite. Pas de problème. OK. Et en dehors de ça, to forma ka handicapé l'électricité au monde azonguluma. Mais soit salut installation di matin muto abuka na to. So la ndenge nini ma papa installation senga matali kolo kitana se. Awsala bango ba régner. Aromata de chafaudage au ndima te ke yende asali. Et vente il y a carte Nabiso. Na contribution il y a 200 francs chaque dimanche. Ne salarake token de l'avant. Nantoza financement extérieur. On est là. Ndenge zaiko lo bansi di monokaka. Donc atikala yemoko abundaka kaka na ba ide na ye nde biso to chaka en pratique. Yango salarake osfak lelo tobenga bino boya bomona biso. Na mukio tozwa kawana na mukio tosala kawana nde tobengi bino bomona biso. To sepela mingi to mona bino na ba œuvre na bino nyonso sur terrain nde ni bosala ba créer nde ni bosala makamala parce que wana ko toucher bato musupo ba ya ba ko soutenir bino na musala parce que biso musala to sala kekendara mo musika mingi et ko sala mingi bien tant bo bandi ba session ko former bato bosali biso signe. Kutu kala mingi te l'homme de 100 ans a salagi projet moko sur la fabrication d'une boisson, une boisson énergétique. Comme on a une boisson yanga. Yanga bon. C'est un monsieur très généreux. Et c'est pas pour lui faire des éloges. Et ça pour boire qu'il va flirter, mais voilà, mérite. Ba financer kanangote. Mérite. Ba korompa kanangote. Mais mérite. Eza o batu ba moni pe bandimi. Soki bino na bondimi te ndengo lobi ke boko redescendre sur terrain bobo ya komona ba œuvre na biso. Voilà pourquoi azoka likanisia osala œuvre sociale. Donc ba œuvre wana boko vivre ango. On est là branché, collé, cimenté, scotché même potope sa posa. To ebisi bandicapé nyonso bazana balabala. Bati Kalolombo.
batika kotia loboko aux aveugles otie loboko bapesi papier ciment oya otala na poche kanisi ata bapesi 50 francs mais bapesi papier ciment et tata wana ya nasengaka nzambe a gardé très longtemps sur cette terre des aïeux. D'accord, si on a tout ni idée moko yelinga pendant que j'étais ici là. Brazza ezala qui impact sur bino toté parce que toyeba ki yango mingi tant on va ko kanga banzela ba frontière et tout ça là, on a vu même quand on a chassé des personnes vivant avec handicap na beach, ezala ki problème makasi. Apport nango ezala nini, est-ce que changement il y a bino na association na bino bozana na bateau ba banda ko katisa pe Brazza ou comment? Et association eza mokete. Tant que mon avis sont mokebo mais na ville province à Kinshasa. Tous en a 1704 personnes vivant avec handicap et 58 membres effectifs et 58 aident handicapés to benga ba guide. Tant sous au confondre. Donc tous autres traités baka ya handicapés nyonso na catégorie nyonso, les albinos, les paraplégiques. Donc nyonso ebiki aza handicapé. Sauf les handicapés mentaux pour place na bango ils ont un centre neuropsychopathologique de Kinshasa autobengi CNPP. Et Brazza ils ont un impact pas na biso parce que la plupart de nos membres qui sont aussi des donateurs vivaient au Beach Ngobila. Mais tant les Cambouani koi eza les Cambouani koi na mboka et to se soumettre na les Cambouana et bande ko batala ike ko vanda boye eza passe. Baïba Koka qui était dans la ville province de Kinshasa se sont retrouvés dans Louf. Et na musika basala rapé makambo o bango bakoki ko sala. Et notre président par sa bravoure na makasi na ye na boyebi na ye alba que je reste na télémion na Kinshasa pona sunga baïba ngai. Sungi pezo monana. Ezo monana. Bon mon ngatende na lati. Di sungi ezo monana mama na zongeli yo yebisa biso nanu. Lelo yo ngai avant na ya koyeba association na bino na yeba ki mingi papa Martin Kanga. Lokwa moko banda ko soutenir penza ba personne vivant avec handicap. Mais to moni na télévision ba tumusu ba que c'est pas vrai et tout ça la matanga na na niveau nini. Est-ce que boza dit que c'est mobilisé bokozala te à salato na retour na même question pendant et puis na zongela papa. Bon. Paix à son âme, président national. Aza papa. Il faut se retenir, Moukié. C'est pas facile, je sais. Il faut se retenir, Ndam. On est africain. Tant que la valeur à l'iwa, il faut tous en ango. Balobaka biso ba africain toloba mabe ya mutakufite. Dès son vivant nga mbala liboso na kutana ye na kutana na réunion moko. O na oloba batu bazala na réunion bayebi. Tokutana na réunion moko oyo bandicapé ba reprochaka na oyo peut-être bango bayebi nga na yebite. Alors azora kanda alobaki na supporter nos sous-charge à handicapé. Et ba chinois baloba na biso apprends-moi à pêcher. C'est que ceux qui mutalaki sioka alaki sioka ki apesa ka chaque jour. Et ça m'a bé. Azo rendre aux faibles et puis azo rendre aux fainéants. Mais ceux qui mutu à apprendre yo ko pêcher yo moko tant aux anzala yo moko ke ko pêcher. Alors, oyo ekanda salaki na ebité bandicapé mususu balingaki abando tambola na balabala kabula kabango bambongo atambola na bandako apesa bango bambongo. Moi je pense que ezaki ida malamu te. Idée ya malamu ya azwaki ezalaki handicapé nyonso azwa matière grise parce que la majorité des personnes vivant avec handicap famille est rejetée bango. La majorité des personnes vivant avec handicap batangi mingi te.
oyo ekanda salaki ezalaki ya kozwa bandikape wana nyonso kotia bango na izipa bayekola ezalaki sans kofuta mbongo oui soki nayebaki kutu ke okokoma na point wana naningaki namemela yo reçu oyo nga nazwa epa président national batia mpenza 1 400 250 francs oyo ye moko afuteli nga na izipa ngai nakozongaka lisusu mpona tala kaka moto asali baœuvre photo toyeba kotémoigner sur ses œuvres bongisa yango mpona kozongela okala oui naza nango nga moko naza étudiante na izipa oui naza étudiante na izipa oyo nafutaka te nalobi te ke baparent batangisi nga te non baparent batangisaki nga nakomaki na niveau moko boye ntango nabali na abandonné na ngai mais ntango na ye nakoti na œuvre sociale oyo namoni ke non il faut na approfondir mayele na ngai ntango nazwi occasion ya kokutana na président national na réunion moko ndenge nayebisi yo makambo oyo alobaki sujet du jour ya esika wana amonaki na répondaki et ntango akweyaki na point wana ke nazwa sous charge ya bana bandikape te nayebisi ye président kosala yango te so osali yango ekozala mpe kilo mpo na yo aretenaki nga mpona solane na nsima ekokutana na ngai ya liboso na ye yango wana nde ememaki nga na izipa donc aza na malamu asali parce que na se retrouve kuna nga moko te na se retrouve na bandikape ebele na se retrouve na bana bandikape ebele engai moko bana na nga mibale baza kuna si lelo oui moko aza na L1 moko mosusu akotaki G1 donc toza na izipa sans kofuta 1 franc comment biso neti biso boyeso otuni biso neti question na tolobake ekanda sala eloko te so nalobi yango vraiment conscience nange ezwaki mia te. Merci beaucoup vraiment pour le témoignage. Makasi pour papa Martin et Kanda. Vraiment, paix à son âme. Kimi ana libota na nyonso. Nzamba mona ba œuvre na ye. Ya solo papa yoko kolobanini. Yambotena lobana longoli ekoti. Obiso ba africain to na respect na ba mort. Et Kanda azalaki baoba. Et Kanda azalaki monument. Et baoba to monument ekoi sans vent ni tempête. Na musika bato ba ebiete bakoloba o bakoki koloba e biso ba o to ebie to loba ke la ezana tinate to kunda mowe na kimia to lela mowe na kimia parce que asali oye akokaki kosala biso to kotoya ye asali ya minene pona biso pe bana na biso donc na kantinga na ko apprendre bino eloko te. Boyebi qu'en Afrique centrale, ce qui est informatique et quota peut s'installer, c'est grâce à ce monsieur. Donc, Koloba Mingi Ponaye, c'est comme si Bozo Baksa Pota Likolo a Poto et Zoka Kala. To Bukana, to Kufami, to Katana Maboko. Muto a Zalaki li Sungi Pona Biso, Azali Susute. Et Zaloko a Mona Moroba Mimi na Pôle Nord, na Malili Makasi. Moi, na 6 mois, batiki kuna à Rosalandenge nini. Donc, ce qui, Madame l'ambassadrice, a connu en profondeur, ngana okota muke na bozindo, Nathalie Sabino ke, ndeko wana na tango ba oluka ministre délégué à handicapé, le président de la République a imposé qu'il y a le binazo luka mutu ya nord ou bangi. Mais na réunion ano basalaka po baluka mutanoru bangi une dame madame azalakati juro akutanaka na biso na réunion wana alobaka façon de défendre la personne vivant avec handicap soko zalaki tango ba opona ministre tamsu yondo ngai ko zwa place wana mais lelo oyo yaki biso tozo tala ba poste ministériel te mais tozo tala bolamu na misala tata wana sali et tokunda ye na kimia biso toza ba africain toza na respect ya ba mort et totombola kombo na ye pazaki baoba ko kwya na mboka bakotika ngo bongo te bayo bakosala makala bakosala bayo bakolambela bakolambela bayo bakopelisa bakoni to bateka
bakoni ya mai na ba boulangerie ndenge koma lelo na Kinshasa bakosala. Donc yé aza ebele asali pe mingi pour la personne vivant avec handicap. Au bazan na ba centre, au bazan na ba ONG reconnu, pas des ONG malaises. Ba ONG reconnu za ba structure bien fondée. Ba yebi tata wana azalaki nani. Iko matanga na eto zo précision te kokunda makan, qu'est-ce qui se passe? Ba mesu balobi akufi aux États-Unis, mesu balobi akufi awa, ainsi de suite akufeli wapi exactement. Et papa akufeli awa. Et tango bandaki ko préparer parce que ezaki na avion moko médicalisé, il fallait ezoyer et kendenaye. Bon ebika ba manœuvre auto za nango na Congo. Écoutez que jeudi 16 na 19h papa akufaki. Mais matanga na ye bino lokola biso tozo zelana no programme ya famille na gouvernement parce que azaki mutu mokiete, azaki mutu munene. Azaki o babengi na lokota li français un petit homme dans un grand homme dans un petit corps. Donc aza mutu tokoki kolela et bongo te donc on va le dire vulgairement te mais aza mutu tolela na mitema na bongo pe na makanisi na biso ata lelo ba kundiye mais to gardera toujours une pensée pieuse parce que asali ebele pas seulement na Congo asali ebele tina bamboka misusu so na lobi ke muto a implanté informatique en Afrique centrale c'est que dans 9 pays d'Afrique centrale azana ba empreinte et ba empreinte oyo a implanté eza ba empreinte oyo jamais bakoki ko effacer ngo na journée moko to en un clin d'œil batu bako kanisa pe batu bako salela ba makanisi na ye. D'accord. Merci beaucoup. Maman, nous avons clôturé Wana, di Lobasuka, et puis nous avons dit moi 2, 3, 4 personnes, ça peut avis par rapport à ceux qui m'ont besoin d'aider Bino, ni Senga. Mais sinon, pour nous, ce qu'il faut, c'est organisation à Martin Kanga, il y a Matanga, Tony, na grandeur, ni ton niveau. Bon, ceux qui... Il faut que personne vivant avec handicap va participer à Mangamboana, comment ça doit se faire pour nous? Non. Martin Kanda a représenté la personne vivant avec handicap, ce qui n'a pas le monde entier. Et Tokoko Wanga Nangote, Tokoki Peko étouffé en gote. Martin Kanda a représentant na biso légal partout. Matanga Martin Kanda Moutako Zanga, loko Moutuneti personne vivant avec handicap à Zanga, et Rosa Amati. Il faut organisation et ça les à niveau à la personne vivant avec handicap. Et puis ceux qui n'a qu'au senga ba continuer ceux qui n'a senga na ba continuer ba sunga biso poto koka kolela ye na valeur na ye ba sunga biso na ndenge ke soki tokolela ye ezala te ke ndenge lelo bana Kinshasa ba obenga coup direct ke tokendai kaka totemi na morgue babimisi présent ya biso toleki na mbala moko wana eza lokola tobwaki ya kobwaka la personne vivant avec handicap fallait asa la cérémonie ya kolakisa nani yango Martin Kanda zalaki soki bakosenga ngai organisation wana soki bakosenga ke mamelize perception idée ya organisation en tout cas na kosenga organisation wana ezala lokola bon, excusez-moi, ça n'engage que moi. La présidente de la République, la personne vivant avec handicap à Koufi. Merci beaucoup, maman Élisée. Et lobby Penza et solo le lobby a bien mingi. Je crois qu'on a raison parce que les difficultés d'une femme vivant avec handicap est différent. Au moins, si nous sommes dans notre côté en profondeur, nous avons peut-être la semaine prochaine. Merci, Naroleka na Kwankuna, papa Kombonani. Kombonani. Kombonani Fabrice Bavinga. Lelo soki bato bazotala na télévision et que vous avez besoin de soutenir bino na kati association okosenga bango basala nini pona bon ba sunga biso atila so badon
batikela biso badon oyo ekosalaka esunga biso na kati ya ONG esala biso mpe bien mpo biso tosalaka bacré misu mpe batekaka Yo posalaka bakre. nga mpe nasalaka Osalaka bakre na maboko na yo. nasalaka macré na maboko na ngai mpe mikolo nde tozosala te topemi mwa moke. Sikoyo yo za na association depuis combien de temps? Bon, nakokisi 10 ans. Na association. Oui. On se retrouve. Ah. Ozondi maka poto ali bosa TV to pena na ndenga si. Na surtout baba nazwaka. Ah. Rappel okoma moi autonome somba pe mo biloko oza nango besoin. Nyonso. Tekaka pe pétrole, tekaka cigarette. Ah. Bayibaka yo te tango yo zomona te nana edaka. Bon, naza na ba petit na ngai baza peme na ngai ba edaka ngai. Ah. Bongo soki mutu moko asimba mi pona ko aider yo fois sala nini. À part association mais yo siko mutu moko asimba mi pona nga aider yo. Il faut sala nini. Wana fo abenga na numéro na nini. Akobenga biso tokoya vers yo pona baye ou bien bakomona président to maman Élysée to papa pona koyeba kosunga yo to sala bongo. Oui. Merci beaucoup papa. Maman bonjour. Evelyne. Maman Evelyne bonjour. Bonjour maman. Boni yo. Bien maman. Ndenge nini oza maman femme de foyer oza na moi bana et tout ça là. Bon là moi na moka tanga dans la 6e primaire. Siko ovivaka na nini? Est-ce que mutu soka ninga sunga yo ndangi tozotala yo na télévision koko loba nini? Machine kaka. Otongaka. Tonga bilamba. Ah ngana ko yo tongela nga bilamba. Ça va. No tonga bilamba. Basombelo machine yango ndoza nango besoin. D'accord, merci beaucoup. Na koleka pe na sima nani sosa zali bonjour maman. Bonjour. To baluka penza bien. Boni yo mama kombo nani? Kombo na mama Bena Kinzondi. Bena Kinzondi. Elakisi ni Bena Kinzondi. Kinzondi eza na koloba nde nini? Eza neti nde soit ne basala réunion na ba famille. Kinzondi pona kobala mwana et tout ça. Siko yo handicap no eza nini soki faut ba aider ba aider ndingini. Ba aider nga neti. Na sala neti kwanga. Mais président na biso a eda biso mais minute ndenge musala eza soute azokoka soute moi pe biso peto ya kotungisa keka na moma oyo ezate na 5 ba bakuti basunganga bati basunganga pona nde na sala kwanga nanga batindela ngai ata 20 bipuka kwanga po esunganga na sunga pe bana ngai na libot na famille na ngai. D'accord, on a capacité de combien de kwanga par jour? Nga na sala kata 150. 150 yo moko. Nazana bana. Nazana bana. Combien? Nazana bana 4. Mi bale babota, mi bale ne baotanga. Mama Bena Kinzondi. Kombo matata. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani osalaka nini bakosunga yo ndenge nini association za ndenge nini? Katungi wazayaka na Chéri. Wazayakana. Oui. Oh netika ba Kongo nde baleke belé. Non, ezaka ki ba Kongo te. Tozana bikolo nyonso na kati association na biso. Tozana association depuis combien de temps osalaka nini? Comment autonome na autonomie na yo osalaka nini? Na kati association na ali nanu liboso intendant de bureau ya OSFAC ya mibale na ali moto yo nazo enseigner ba handicapé na koyeba musala ya ko fabriquer mapapa ba sapato tout ça. Tokoya prochainement kotala mapapa ndenge nini ofabrikaka et ainsi de suite. Soki mutu fa aider face à la néo nini. Normalement souci ezalaka mingi ya likaka ke omoni loboko moko esokolaka elongi te. Mokonzi mobandisi association oyo azakaka ye moko. Association eza pe mokie kaka na kati ya milieu tozali te. Eza partout. Ba Congo, Maluku, Kingasani, Njili partout. Ndenge nazoloba boye nazo se retrouver awa na kati association na el oyo. Nazalaki na kati association depuis kala na el ya Njili. Njili ndi motetindi ngai awa. Alors ndenge nazosaela awa naosa na association ezosa lesengo makasi. Souci ezali kaka ke pour que tozala na mwa facilité ya koaider bandeko na biso ba handicapé bayeba musala.
tokosenga na bakonzi bayeba kosunga biso eloko ya liboso toza na besoin ya baoutillage toza na besoin ya bamachine oyo ekoki kosunga biso na kofabrike kotonga biso po tosalaka parfois bosali bokati bacuire makambo nyonso tu boki otongisa kote mosusu or soki toza na bamachine na biso moko toza na biloko nyonso complet machine yango babengaka yango nini précisement toza na bamachine ebele machine à coudre oyo etongaka cuire toza na moteur à mélèze bon toza na biloko eza ebele moya kodetaille nyonso to awa boye na télévision eza te télévision eza ntango ya ngonga tokoyaka précisement mpona kanaka merci beaucoup mais mingi nayoki accent ya braza bonsoir bonsoir kombo nani mama osalaka nini oza autonome na nini kombo nanga mama Lema Dianke Sezena nasala nakanga suki naza pe femme constante na lukaka siko sofo ba de kokanga suki na okanga ba oplantaka okanga suki nyonso suki nyonso nakangaka. Vous avez associé depuis combien de temps? Non, ok, 2 ans. 2 ans. Est-ce que changement senti yéna? La senti une nuance. Merci beaucoup papa, bonsoir. Bonsoir maman. Bonne année. Bien. D'accord, vous avez bien. L'association vous a depuis combien de temps? Ça dit 10 ans. On se retrouve à Calo. Vous avez chargé à discipline, c'est aux ma tata. Merci beaucoup, Wandego Balandi. Je crois que tu as un moment de la fin. Maman Élisée, ceux qui ont un moment où ils ont conduit, ils ont la bino topé bateau, ils ont maman la mobalanda rabiso, bayara koye, kocha moi le boko na o neus de kanambo na biso, au sala moi appelle non, papa passe à l'épine à clôturer. Ok, merci. Na balandi ba continuer so balandi biso. Na ebi ke ebele ba ebi biso parce que na condamné pe bango te ma bayaka komona biso ka tango bazaka na besoin ya mitu na biso to voter bango to pesa ba voix na biso mais soki bazui baleki bakanisaka su te to lekaki wapi to promesse basala plein nini to zwaki poto sauter to komawa alors biso tozo senga na bango tozalaka po na bango mais chef azala te so mongamba zate baza ba chef po biso bangamba tozali balola misu batala biso bazonga sima baeba importance nini biso tozalaka nango na batan o bango balukaka biso bakanisa biso bazonga tozana ba membre oyo ba handicapé misusu batikali ti lelo accroupi bazana ba vélo te bazana ba chaise te bazana ba moyen de déplacement te ba misusu bazotanga te bazosala te et ndengo tunaki ndeko makamba beach et belé bazaki ko se défendre mukie na ba famille na bango na ba foyer na bango na beach ngobila lelo beach ezate bazongi si charge susu makasi na kati ya ba association et ba kondiwana ba mona nde ba ONG o eza bien structuré bango nde ba yebi biso na ba ministère à plan na ba ministère ya justice ba yebi biso parce que bango nde ba pesa biso mikanda batala biso bazonga batala bayeba avenir pe à lobby toza na jeunesse mobimba avenir à lobby jeunesse à lobby na ba personne vivant avec handicap bana na bango pe baza o baza ba valide pour handicap est héréditaire te babotaka handicapé abotaka handicapé te d'où eza jeunesse mobimbo eza wana soki handicapé aza na moyen ya ko survivre te na bana na ye c'est que bana wana ba malobi na balabala bakoma bashege et bango balobi nini pour na survie ya personne vivant avec handicap pour na jeunesse à lobby. Vraiment personne avec handicap abotaka handicapé te nécessairement ezali manière moko ya ko beta un solo mbela ya solo pa ba kondi ba yeba que bana maman Elisa na bango 10 na bango 12 kuna nango 4 kuna nango 6 nyonso on ezo former jeunesse ya lobby alors faites quelque chose pour na ko sunga ba parents na mesure ya ko prendre soin ya bana bango tinda bango na ba kelasi ko lesa bango ko tangisa bango bien pour lobby bazala bato o bino bokota la bo sepeli ya solo papa elelo basuka ya yo ezali nini ilo bana suka ezali boye papa to mama nyoso azana mwana ya handicapé na ndako handicapé ezaka wa zonguluma te ezaka wa asimbi beki te ndundu aza handicapé
paraplégie aza handicapé batika kobomba ba handicapé na ndako baya na avenue Kinzongo numéro 70 oyo eza siège na biso administratif so bakokoma kuna te baya na avenue Kinsako numéro 57 na quartier Kombe na commune ya Selembao. Handicapé eza loboko lokolo mais eza mutu te baya na bango batika kobomba ba handicapé na ndako eza na mwana moko na Selembao awa alokota sachet ya mbongo bazalaka ba locataire mais bakoma ba bailleur mais kaka pona handicapé wana donc batika ko bomba ba handicapé batika ko marginaliser ba handicapé ba traiter ba handicapé te lokola ba marche pied bazalaka na besoin ba handicapé tant bazana besoin ba voix et lelo tozo comme na dernier virage et kozala bien bami bongiselaka tozala ndeko moko ya albinos ndeko Bavinga Hervé biso na funda Selembao tobengaki leader azandundu Selembao mobimba funda mobimba bayebi basa l'effort ata so bamoni biso te bamoni ye aza monsieur moko aza honnête akomema bango acquis de droit bakosi mwana akose retrouver akozape musala akosala oya akoki kosala. D'accord, merci beaucoup. Ezali Mantendi Hervé, mais peut ça quand même numéro ceux qui balingi ba joindre bino numéro maman au pesa to papa maman pesa numéro. Na bandeko yo ba sepeli na émission pe balingi ba joindre biso ba benga na numéro 09 99 335 356. Peli Soussou na numéro 089 56 17 815. Tobenga bato pe bakoko sunga biso pe te tobengi na bato yo baza ba personne vivant avec handicap lokola biso baya batina na bango. Merci beaucoup. Boya po boya batina na bino ndeko Hervé azali déjà na biso ensemble papa otiko tanga kombo na soko za lilo barolo. Oui, donc nakoloba juste loko moko omoni soki to sangana bolola moto moko na osfa kelingo la nini to lingi teke handicapé soit ndundu ata mona na balabala po senga ata na loboko o comprendre kozala ndundu kozala handicapé ezali kama mutu